régné. Et aujourd'hui, tout a compté parmi Matobako Pesabomoy. Je suis appelé Yakoulak Sabiso dans quelques mots, quelques minutes, sur l'orgasme. L'orgasme, c'est un terme scientifique. Et pas batebele où ça la passe, mais songo landangai. Dans un banana schéma, orgasme, clitoris, non, endorphine. Orgasme, c'est quoi? Ezali, plaisir, le sommet de plaisir sexuel qui ne vient pas d'une famille, d'une science quelconque, mais les maîtres souverains a placé mon akati, yansoto, yamoto, tango activité sexuelle et zosalema, pour activité wana, et répondre na bienfait yansoto yamoto. Il faut amener l'homme et la femme na plaisir au babengi, l'orgasme. C'est le sommet de plaisir. Après Dieu, c'est l'orgasme. D'où Dieu et l'orgasme. Tout vient après. Du plaisir au koki kozwana mokili après orgasme. Ezate. De zanzambe orgasme na onyosoye et nasima. Maintenant plaisir wana ya suka. Po ekoma etalisama. Ezali na interlocuteur moko nzambe atia na kati ya mwasi. Oyo babengi clitoris. Peni ya muke ya mwana mwasi ezalaka na mbebo. Ya nzoto ya ba mama oyo babengi libolo. Likolo wana o bato musu babenga ngo lidesu. Ce truc là d'interpréter onzambatia pour na kulamuisa plaisir oyo soki e salemi kati na mama akobimisa ba hormone moko o babenga ngo hormone de plaisir, de bonheur, et ko tranquilliser ye et ko longola babokono ebele. Soki tozana babokono ebele, surtout ba oyo bazana mabala bazaka na pasi batikala kokoma na lola oyo nzamba bengi orgasme te. Pasi tozana soki mwasi na ye omeki kosimba ye na clitoris omona ningani te yaka omona santé plus. Si oningisi ye ozomona za normal azo bouger te yebaki a malade. Mais mwasi nyonso normal oyo azali na moment ya koyeba activité sexuelle na kati nzoto na ye soki kaka ba toucher point wana akoningana. Ata aza mosantu ya koleka basantu, ata aza le super homme de la nation, soki osimbi mwasi wana esika wana akoningana. Muta plaça yango, c'est le créateur des hommes. Amen. Et atia yango po bato ba sepela donzamba za na esengo ya moto nyonso. Yango papa moto azali awo oza na travail ya munene ya kolukaka mwasi na yo yo sepelaka te koleka mwasi, mais mwasi asepelaka pour l'activité sexuelle. 90% ya esengo ezaka ya mwasi, mais makambo ebaluka nazana ta ya kokenda bino musika te ezalaki maloba muke otokwai koyebisa bino sur l'orgasme. Ezali le sommet de plaisir oyo tokotaka nango na kati ya activité sexuelle. Tango to atteindre niveau wana, c'est le sommet. C'est ce que nous attendons. Même Dieu au ciel, il acclame. Les anges dansent. Et dans le corps, la maman produit le bonheur, une tranquillité, même stress et kokima. So saliango, okomon, zamba zanabi. Fontaine, on va éjaculer. Mais laissez-moi vous dire que toutes les femmes peuvent éjaculer. Le problème c'est que nous n'arrivons pas à les aider à éjaculer
ou simplement un autre problème c'est que bango le niveau cerveau na bango va ko libérer le quoi akanisa kiza masuba azokanga yango nzoka eza masuba te eza éjaculation. Je vais m'expliquer. Oza na misapi mibale oyo oko utiliser partie boyene na tie boye ezota na likolo boye misapi mibale avant otia misapi oyo osaki ba caresse mususu parce que ana ba boye aza déjà mouillé na bandaki na mbebo na fibaki mbebo mingi na ye na libele na ye na libumu na ye na ba cuisse na ye partout na Monique azaki na ningisi kitoris na ye na Monique ça va. Alors na évolution wana et au permettre sikoyo nini azalia mouillé assez wana misapi okota bien sans problème kokota na kati mingi te oko utiliser juste pour la base musu ezali 4 cm base musu ezali na 5 cm mais pas au-delà entre 3 4 5 cm na entrée ya vagin na ye na partie supérieure quand ndenge misapi ezokota wana moi quelque part wana point G eza place wana. Alors point wana eza ndenge nini na point wana eza na mwa masse moko oyoka place wana eza wana omoso ozwi bombo otie na monoko olekisi wana litama emo olongoli yango olandisi mosapi place wana lolemo place wana oyoka mwa couche moko esali place wana. Effectivement c'est comme ça que ça se sent ntango otya mosapi na yo c'est comme ça vous allez sentir. Alors ntango otya mosapi na yo place wana alors au début ezali mwa pete kosala mbangu te alors otie misapi na yo osala kwa moto obenga moto viens yaka hein yaka mwana te yaka mokolo bato wana bazalaki na makasi mabe oyaka mwana alors awa eza mokolo hein osala misapi na yo boye na kati lentement komeka na mbangu te rythme yana kochanger malembe ntango osala bongo wana osanti ke ezokoma kilo ezokoma makasi ok osanti ke ezokoma makasi malembe ye nde sikoyo na koyebisa yo qu'est-ce qu'il y a ça maman coopérer hein coopérer aider les papas parce que je me trouve quand je suis yango tika makamwa pigeon zala libre exprime toi maintenant tant ça bongo pression wana zo sala e bandi ko gonfler on se pas bandi ko vimba e bandi ko sala ko ezo ya munene ezo ko un peu dur ça y est so ka kina posa en suba no ba le suba hein n'est-ce pas te suba vous avez découvert que ta femme aussi est éjaculée. C'est vraiment l'éjaculation. Nous sommes à la moins mouquée, nous sommes à la quantité et belée. Et quand on saute les yeux et les loups, c'est la famille. Alors, c'est un peu ça, une découverte qui est mounene. Alors, si on stimule au niveau de sexe, ok, le système y a pampa. Kokota mozindo mingite. Ça là, na moi aspect du banda, au sala kalokola, au bimi, au ningisi apo zindi na kata. Malembe. Cause à peu précédé, koke pe le quoi mouton sa bitumbate. Il faut zalaka lentement, mais sûrement. Objectif d'Angezali, sexualité responsable et sans tabou. Pourquoi? Parce que ceux qui te consolent ma cambo yoté,
dans un problème lobby. Ba couple mingi un problème lo sérieux à cause il y a ignorance ou est lié na kati ma campagne. Rien acheté.